Ah, beta. Ngana za, ngalo bango vérité. Ba castrangai. Ah. Naza castra. Bilo monsieur pour la lingo bete la yote hein. Ah. Nga madame comme ça bisanga bi papa le kinga na matako hein. Mibali bazali. Ndozo te. Ngozo mona nga loboko munene ekoko sala 2 ans et betité. Surtout mais soki o luki e beta. Oh. Mais madame bakina ko bimise sous libelé. Ah. Na nyate moko ta libelé koti na katibu. Ba kite na hôpital. Mambo ta mona makamba. Tala kapasi ngaso na nyate o mbata na libelé. Mama yo moko peno mona ke moko etikali mobimba moko ekomi plan. Na sepela kana mwana mwasi oyo Linda. Otali Linda modala sepeli sabiso na maison mère. Ondima te ke Linda kovana na libala. Bangebi botu pe. Te. Tika kakola za mundakanda. Yo so memela biso libala na internet yo leki Linda. C'est ça. Linda. Linda. Linda azobina libumu ezokota. Mama. Papa nani akaka Linda. Oyebi ba millionnaire combien ba yana ba concert ya Wera. Ba koka Linda te. Si. Kakol. Yebi makambo zo le katena komba ba Moïse. Ah. Otala ki ba vidéo te. Papa, yo zanga tendresse. Moni papa. Oui, mais vidéo on est à tendresse. Nani na bima zoba. Ngana yebisa ki oke papa zo ya mwana. Yo tembe. O mutakana. Zolo mukal. Na makasa pesa ebisu bien comment yé pas au kinisa. Mais yo bakeza rabongo. Nga sikona lobi. Oh yo sais que to zela ya mutakala dans quelques minutes. Encore pe bani ya lelo bazokola mbako tela mwana wana zali na 11 ans. Te ba neva. Ba neva, mais façon ba yambela ki ye. Biso totali ka mukongo. Kolobi awa lokole bandi boye to zela sko vidéo place ba kati forme. Mama, namona kaka minute batindi ya mobimba. Obae. Na lobi papa, otika ka biso na suspense be pona nini. Bato bazo zele tolomo. Omoni ngate tala donza ba pesa ngai bilobela ba problème na batu koluka problème na fali na ba innocent na ba wera ozo senti mutu mobimba zo luka ba problème na makasi place likambo ezali ozo mona et puis on a donné d'abord compliqué au pesi nga domo boya ba problème ole bango ba beta kara bango ba landaka ngai. Est-ce que maman capable de kende to zonga eloko aboye eloko aboye olanda pena eloko mutu ango zo mona ta sensité tinate eloni mabe salité oui mais que so para batu mususu yo za na mbongo no ebelo za na société mutu aboye o tchena boloko batu ba ka ko singele bolimbi so mona tekeza na sensité. Ngana boaka kaneti ni nesala mabe mais nazo boaka omoni na boaka papa chez Coco banoso babité aux impoli mutabimisi yo za irreconnaissant te eza façon na ya ko boaka la papa chez Coco omoni na vie na mama kapache na ko tikala ko bosa na papa chez Coco te ata mukete kapashi na teya mateya moko ana pana yo na lobiete eloko ezo kabola mabala ebelesa biloko ya mikie ndezo kabola mabala ebele nga moko no ne na zabo na pesi combien de personnes posé à libala tala ba ken si akoli anuni tala taye ko bala nani apesi eposa ngai ozomona banda pito pale abaladi menga na bandika liti akanda tamuke na saini na bali ken piano mutamaladi ya mutu tata pambulo collègue na nga mati ya mutu collègue na nga ya mutu suwe ya mwasi nyonso na vie mama kapashi dadi
Ozolanda. Lande lokoyo. Olanda dadi. Mwasi ata azana mbongo. Ata azana mapango, ata azana mituka, soki azana mobile te zali souci ya mikolo na mikolo. Si, bakosa te. Kitoko bozwi na yo, batela, bongisa pe bizaleli, kala ye mama. Kitoko bozwi na yo, batela, bongisa bizaleli. Obali elenge, batela libala. Makasi. C'est pour cela que lobaka été yekola mobali na terre fiançailles. Ah. Qui fiançailles né. Ils permettre boye bana malamu. Maman. Daddy. Soki mobali moko aye abalio officiellement. Ezana ba titre no mususu fwe kweya. Ah. Libala pesa na ba principe qui général major qui général major kapachula et pas papa na mai lelo tozomo na ba fille ebele mwasi kitoko présentable bozo sepela na ye o chaina ndako momeli shimogi munene ozomona muto ya bali yo. Même les musiciens na bisu ya mboka fali pour di cap la merveille azolo baboye. Mo s'appelle alliance et kangala loketo boué. Alobi ngona ninga ki mukolo ezalaka boye. Na expliquer yo. Et kangeli nzoto na yonde boué. Omoni place na tchelo boko. Mutu mususu akoko ya koleka awa te boué. Et kangi awa boué. OK. Et comme il y a yomoko personnel privé. Katika Pesa TV, boyebi sœur nanga bien bon. Yazanga bakota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na masolo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Azape la chaîne na ya télévision Katika Pesa TV. Ba o nyoso balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bomo na ka service traiteur moko e bonga et tonda ya soin. Kuna mibi bazara te o ba jemoro boete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui sport en tout cas on réduit ba prix. Pour na service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire Katika Pesa zawana. Bobengi na ba numéro o de Chewana, boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye Katika Pesa TV. Vous allez décider. Voilà. Merci na ba onyo swazolanda biso na capage télévision bolinga biso makasi je permettre biso to e détente to e voyage mais le kola to linga musala na biso to lobi to vanda boete na dadi il faut to pesa bile ya molimo pour ba chrétien o batala biso pe batu na biso ba abonné na biso ba sepela. Merci na kasi boutique na musika. Merci na Romika o azana kati ya Lubumbashi mutalati singa na avenue Kamalondo ajo principal on a comme on est na Bosani 30 juin Kamalondo 30 juin OK au Benika Romika au Tuni Romika boutique yem talatinga na Lubumbashi sanga vraiment très bien. Merci na ba onion son balanda rabiso bo sepela na biso bolinga rabiso en tout cas merci na bino vraiment nzambe ya pambola bino po grâce na bino nde tozo se déplacer to moni pena sentiment ya kozala mutu etando et ça biso vraiment plaisir au niveau Lubumbashi et ambi biso en tout cas to bois kingunda kotoyo tozo zela mikanda na biso ebima to kozonga Kinshasa. Merci na ba onesu balanda biso, merci na ba obalinga biso toza vraiment na kolwezi a na mabele mais mabele ya mama Fifi Masuka to lo biso ki to moni mama te en tout cas biso to kozonga kinte po to ko fêter Noël a na kati ya kolwezi. Merci na ba onesu ba yambi biso penza e yambeli. Et Yambeli na Lubumbashi, non. En tout cas, merci. Tokanisara biso, tokanisara kaka Schengen, muteta la rabiso. Zoka ne moka mobimbande et apprécier rabiso boy. En tout cas, nzamba zali monene.
bola kisaka biso tango tozana nous vivons toyebaka ke bolingi biso bola kisa dadi ke bolingi ye tozana ba mois penza ya ba festivité kitunga na biso awa ezalaka nango pona mutu nyonso otekaka diamant yaka na diamant otekaka cuivre lokola dadi aza awa ozana mwa colton na yo yela dadi amona pe la richesse ya mboka eza bien tozaka na besoin ya dollar te awa tozana besoin ya diamant ya bijoux ya or ya nyonso tozana ngo besoin kitunga ya dadi yango wana asepelisi bino ane mobimba. En tout cas nazosenga bana ya Katanga merci pour amour tomoni awa te nakenda nanga partout ba sidaf partout na tambola mais te epesi biso esengo ya kokota Goma tokomi koluka mbonga mosusu nini ezali frontalier awa na Lubumbashi poto kende poto sepelisa ba abonné na biso nzambe vraiment azo permettre to kutana ezo sala biso vraiment bien. Merci là-bas ope basungara biso musika tomoni papa Eric Mwamba merci pour calamité après awa tozawana na Dubai na bokasi Eric Mwamba Jo Mystique dadi alobia zo mona isuba sport Eric Mwamba tenga na bisi chaque émission à Kotaka na ebité ceux qui bolongola qui est ndenge nini menga na ebike ba partenaire fidèle na biso bazara toujours bino nde ba bena bino la biso tala raté kotala ra libandeli katika totalité il faut tala émission intégralité et ça là vraiment bien bomoni sport muto pa linga se déplacer Eric aza partout après ça visa partout aza la visibilité partout. Merci en tout cas na ba onyos balanda biso na pesi bino vraiment merci à trop ba Noël et melamu na ba partenaire ba année à sikato kokota to kokota ngo vraiment na kimia année o ya sika nzambe o azali na biso azali souverain nzambe o atika kabana na été ata la Claudia Wangata pire petite sœur en tout cas toza de cœur na yo biso toza musika metoka ki sango o ya mabe o ekomaki wana en tout cas et c'est ça qui biso te en tout cas ma chérie on est de cœur nzambe a pambola pe a protéger pays ene mobikisi ce que zala ki bat misusu mozate mais lokola nzambe nde apesaka pema abungisi ye moko oyo ye moko ayebaka kotalisa yango tolobi il faut kosambelaka air nyonso tango okolala tango okolamuka tango ozokomata tango ozomitya na public yeba komibomba dadi bonjour et bienvenue na Kapage Télévision quel que soit tango nyonso oyo bakolanda biso na Kapage Télévision en tout cas nzambe apambola yo dadi boni santé lité ya kanda oui na kati ya Katanga pe na kati ya Lubumbashi na pesi bino mbote kasi na kosepela na bandango na loyembo. OK na lisolo ya bato ataba ya liboso na yo papa baleki yo teo po yo zaye bandeli na nyonso yawe papa papa moko tazala lokola yo awana se na moi moko taloba lokola yo po yo zali loba na bomoi ozana nyonso esengeli nanga ozana nyonso ebongi nanga ozana nyonso pona kosala bomoi nanga lisapo esengo. Amen. Ozoka mama Kapage tangelanga bakombo nyonso makaso yebi na se na moi vraiment ngana tangela yo kombo kombo na Yesu Masiya. Amen. Soki linzanza libonga na langi nga Masiya bonga nanga. Amen. Nazoluka wapi basantu babetela yata maboko nazoluka wapi ba Kristo babetela yata milolo. Amen. Ça dit beaucoup hein. Ozoka nzembwana. Message très fort. Mama Kapage. Daddy. Na sepelaka moko pena yoka liloba nzambe na nzela loyembo. Mais loyembo nini? Oh yoko loba pena ke dadi andimi yo. C'est ça. Na pena ndimaka mutu na loyengete. Ozolanda. C'est-à-dire na lisolo ya batu. Ataba ya liboso a Jésus. Mais toleki yete. Po yaza e bandeli na nyonso. Amen. Yambwete yo ya yesa zala déjà. Amen. Kasi lelo eza na bato ebele na se na moi mama Kapage bazomi mona bango bato makasi. Yango zoka na loyembo balobi tangelanga bakombo nyonso yebi na se na moi. OK. Natangela yo kombo
kombo na Yesu Masia ozolanda ba kombo nyonso abata makaso yebi ba millionnaire ba milliardaire ba kombo nyonso yebi ya ba chef de l'état ba o ba lekana ba o ba zali ezana kombo eleki kombo Nzambe te exacte ata mukete na bakisalo yembo moko pona pesa mbote ba boti oyo pesinga yawe balaki singa sekoloba bonjour Dadi wala banani ya mutute okay na yemi na ndenge na ngai okay eza na mukolo na ngome lokola kipaka ngate na kotanga komo na yite okay na yebite kitoko ya koma nango okay azobosa na kinga na bane ko soutenir ye moma azolata veste munene lokola jeep dadi nanyango kasi leki na nga matuta yeni ndalata bakasaka minene ozolanda na olanda baboti oyo pesinga yawe balakisinga sekoloba bonjour c'est ça bakokaki te kobongolanga motema ye moto abongwanaka soki yobengi ye mama Kapashi baboti bakokolakisa bonjour bonsoir bon dia bon tarde bakokolakisa yo jambo sana bar muzuri kuna kupika me kobongola motema fo Nzambe nasani abenga yo. C'est pour cela que ba musiciens ebele akoko beta 15 chansons 30 chansons et bimi mais kaka mi balé sali succès musana moye batu ba yebango ezate yango mona ka soki na yembi boye batu batuna kangai mon frère ezanzembo nani OK yo kuto yebi me okamu ezanzembo ya nani OK ozolanda c'est-à-dire nga soki na lobi na yoka yo na ko yoka yo album mobimba ndenge na yoka Sergeant Witaba na ko yoka yo mobimba polo bitango kosala berere na bana ko expliquer yo ngane na telemi boye Nzamba lola zoka nga Moïse matuta ko telema talo ba defangai oyebi mobimba na ko zongi seka na banzemu na kala a changer test toi zanon bo a changer na ye pour biloko bazobeta lelo epole landa non landa babosa na biso yango moni biloko eza ko avancer te ata na musique chrétienne bon lukaka pe biso OK des fils nenge tozo yemba ngo mingi zo te du fait que tozo yemba ngo mingi ezo pesa pe peuple de Dieu mususu gu ba yemba yango si osala pesa mboto to pesa mboto to na mboto te siko moni tunanga nini na komi na moi perturbation moko poani soyez les hommes de à place sikoyo lokola bakute na lingala moi komba moko eza wana nani akozwa place na kosana nini autikala yango moni ba erreur comme mo pa na beti libako mais faut yo comprendre kaka pour ma bela sika c'est ça to comme Nicolas bonne année oui to pesa meilleur vœu to pesa ba bonne année to pesa bino ba Noël et sa facilité c'est tout aussi ka 365 jours. Obimi on peut mobimba. T'es na bimi mobimba t'es? Non, comité hein. Na kota di bologo. T'es eza non toko sala bilan. Toko sala bilan mais na janvier. Bilan na janvier. Oyebi bilan ninge lukela kanga ba problème. Makasi. Na kubetelo na ba marche makamu nyonso na ninge ba toka ki papa na ya gouverneur. Toko sala ngona na bilan. OK. Je suis très intelligent. Je comprends. Ozola na mama Kapashi. Eza facilité. Koya na mokili mama Kapashi na lukango ya deuxième fois na mona ngote. Nkolo asala mokili na est très compliqué. Na banyama koya zambala moko. OK. Na biso pe batu. Oh, tozo bika na conscience, na sagesse, na intelligence, na Saint-Esprit, ko yape na mokile zambala moko. Si. Bamindele bavandi. Bazo luka. OK. Papa Joshua téléphone. Simba boye, na moni. Olela maman, tu na fond d'écran. Te. Yemoko mutamicha. Ma dede.
Mambote. Madede Mambote. Ozolanda esalaka pe kitoko hein. Oui, faut chama. Atana musika ozotala ye. Ebele ba boksa ba momina bango. Atana profil ba chaka. Yo bande vanda na tester na moi bena ke. Un homme sérieux. Et puis soki na longoli on a eu problème. Ah, atalaka. Contrôle. Tika boy. Si on a soluka na créer sikoyo na comme na deux téléphones. Moko na chenga moko. Oya ye oya chelo na etika na ndako. Soka tuninga na bosanaki. Abo manger. Na pesa mbote, abo manger te. Abo manger te. Muto bali akobo manger na pour minini. Landa. Tika na beta, na loba makambo za très important. OK. Ba mindele ba vandi ba sali ba recherche ba zoloba tozo ya na biso na mokili. Tozo nyokola pe ba pays mususu. Tozo balobaka ni colonisation mama. Yangwana. Bazo coloniser ba pe. Colonisation. To tangate. Maman Kapage. Biso toza batu oyo. Sagesse, n'intelligence na ba période na ngole kutana. Écoute moko aza incomplet. Moye bala ne kende kitoko exact. OK. Au moins na vie nengo boti mwana. Dodo. Sagesse. OK. Ba bota makanango. OK. Intelligence tozwaka yango na kelasi na kokola. OK. Sikoyo mwana tangu babengaka ye alongwe mineur akomi adulte. OK. Ozolanda, c'est-à-dire place majeure plutôt, place wana ndesko ezaka sagesse na intelligence bakutani. Siko sagesse faut que intelligence aza solide. Po basala likambo malamu. Siko biso côté wana moi perte mukezali. Mais lokola nkolo kwa benga mutu. Atalaka perturbation te. Atalaka oya chekati na yo. OK. Omoni biloko yo même na Bible ezali. Musala nzambe moko azalaki likoma. OK. Comment les arana? Na bosani. Eza pe dinité, chaka izaki papa Simoki Mbangu. Cheza la ginga moko. Aki likuma. OK. Sikoyo tangu nkolo abengiye na tindi yote. Yebi makambo zo le katena komba ba Moïse. Otala ki ba vidéo te. Papa yo zanga tendresse, moni papa. Oui, vidéo ni ya tendresse. Na niena bima zoba. Ngana yebisa ki OK papa zo ya mwana. Yo tembe. Oh mutakala. Zo lukal. Na makasi apesa ebisu bien comment ye pas au kinisa. Mais yo bakeza bongo. Nga siko na lobi. Oh yo sait que tozela ya mutakala dans quelques minutes. Lokola babuaki o azoluka kanga ye na makasi eza na biro na ye. Na insister de banga lobi te. Omoni biro. Biro ya papa Moïse Mbiye. Ozomona azoluka meka mungwa. Encore pe bani ya lelo bazokola mbako tela mwana wana zali na 11 ans. Ba neva mais façon ba yambela ki ye. Biso totalika mu Congo. Kolobi awa lokole bandi boye tozela sko vidéo place ba kati forme. Mama namona kaka minute batindi ya mobimba. Na lobi papa otika biso na suspense be pona nini. Bato bazo zele tolomo. Na mi ba poser to papa. Tozela kaye. Poser to madadi. Tika boy. Mais yanga moko pe bato bazela kati. Te ayo pe na pe bato bazela. Vous allez jamais décider. Donc là, une heure du matin, la lité, c'est la deuxième vidéo. C'est la deuxième vidéo. Place à déshabiller. Ngana yebisa que eza busy ya tendresse azo pesa mwana mo. Aza muta tendresse makasi. Dadi a travailler bino moral Soko bali mobile la tendresse bo force la pe makasi Ozomona mobile azana kibo mwasi. Mwasi pena kibo mwasi original. Tika boye. Et vous avez la facilité. Tika boye. Au casino makambo c'est très important. Pas au quotidien makambo vie à bateau.
ezo maloko ngana zo kota kana vina ye muke muke zo sala kitoko te ya Moïse Mbiye chana nase musala nzamba Congo dadi lobi dadi alala ete o sauva nazo ebisa dadi na bi dadi nanga eza mwana muke azo yamba dadi oyo ngalobi te anaba na makambo oh kapashi yo olingaka Moïse Mbiye dadi bakobomaka pona yo bongo yo na eboza ndenge nini oh Nasser ya Betel c'est meki te bon frère te boso bon frère mabe bon frère boso zie mabe matolo ande en désordre matolo ande en désordre toujours à la sujet distraction côté makasi mama Kapashi c'est normal mutu na vie amibatela ka makasi. OK. Alingaka komi protéger. Ko se protéger wana oto lingaka to milingaka ezalaka pona mokilito ya kambala moko. Ah ya oto zonga simate na étudier ke loko dadi oto sala ki lobby eleki nyoso to sala ki wana eleki. Na AJP. Ajuana ego sala lisu tantante. Kaka ningi zokende. Ezomata. E katana kaka soki mutu asai nini kufi. De age katani. Mama Kapashi batu bakoteya mais biso toza na vie au photo zongisa mutu na réflexion originale. C'est ça. To même mutu na dimension à comprendre que vie nous amène mobateli. Amen. A outi na biso janvier. Ya Kapashi. Dadi. Oyebi combien ba kufi na ba accident? Dadi omona combien ba tika na ba na teng makambo leki na yo te. Tika. Koko tanga na vie polémique te. Wana esa polémique. Leki na ona. Leki na Claudia. Asalini. Babeta ke masasi makufa kite. Pona la soka na Nzambe. Leki na nga. Monena Nzambe, Nzamba za malamu, Nzambe so abi mukorono te. Ya kine ko bunana ba soda et l'autre côté contre poids kaka donc na en profondeur te mais comme on a vu Claudia Wangata muleki nanga pina bon bende mobate tika to bois capé ba bonne guérison c'est pour cela faut ko bonne la capé pour la famille makasi natiki na maboko na yo libota nanga yolongola kamasumu kati na bango okangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe osalelaka biso ngolu na yo Yesu osukola motema nanga pona bika Dembona na se sentir mon pas on a sindi obimisi nga ker moko wana kitoko oui zaimba la chorale ya leki na biso to bongola motema nani matu te nani de ningonde oyo basali kindunga makasi nani auta musique ba madilu leki nani Carlito je suis bêtisé tikela pa Carlito nani ngi makasi namona ki eti akoli mandefu pembe esali kitoko akoli mais mungongo ekolite mungongo kaya nzamba za nzambe le seul mutu akopesa yo don oko kabona nango teza nzambe omoni ngati tala don nzamba pesa ngai bilobela ba problème na batu koluka problème na fali na ba innocent na ba wera ozo senti mutu mobimba zo luka ba problème na makasi place likambo eza ozo mona et puis on a donné d'abord compliqué au pesi nga do mo boya ba problème
Et puis do yango nenza mapesa nga mama ezana goût ya bilobela ya posa na bimisaka eloko mo webe na ba problème et ça la ko bongo ça la nga kitoko OK moko ninja zo lukisa yo OK ba piroche bazo luka yo toucher wera OK et ça la nga kitoko makasi donc ça kitoko au mona te ermo we keba na yo yozo mekana chef de l'état nga bongo na zoka kitoko ole bango ba beta kara bango ba landaka ngai. Est-ce que maman capable de te zonga eloko aboye eloko aboye olanda pena eloko mutu ngo zo mona ta sensité tinate eloni mabe salité oui mais que so para batu mususu et makasi yo za na mbongo no ebelo za na société mutu aboye o tchena boloko batu ba ka ko sengele bolimi so mona tekeza ta na sensité. Okomona petit suka nango esopi na yo pe mutu ya mbongo ekeno pe loko placité ozomona nzoka moment onga na solo babilobela eza ba moment oyo fo lukaka société ya munene okoko zwanga po lobi kanga munoko ya osas ya na société loko aposa mtaka teni libanda kuno soke no lukani c'est ça eloko eso lobisa yo manque ya kozanga numéro matricule surtout yango penande mama soko moni mutu alandi makambo nga na sala kasike nanga na ye mitebe ebela yango ko punga na sa salité liboso na bino nkele c'est ça mutu moko tinate c'est ça ozolanda eza kaka shi zwa kende kanga mnoko. Merci papa. Que le bon Dieu te bénisse. Ozomona, c'est ça. Mo battre les Nzambe. Ce qui Nzamba battre le thème to battre lo azate. Maman capage ko silisa une semaine, 2 semaines, 1 mois. Et ça facilité. Nzambe merci. Vraiment. Et belé ba kufi na ba accident. Et belé ba beli ba maladie ya mi qui est kaka. Okay. Et memi bango et belé pe na tango basi ya kitoko na kati ya ba hôpitaux ba problème ba coûter nango ezo lekela bango et komi bo enenge nini et puis likambo ngo soke yé loko laisser yé et yé na éviter so comprendre likambo loko le yé et si et yé okoloba te ke Nzambe to bandela ngo pona dévier et go simbate ce que c'est yé et yé na vie na yo. Omoni ngatango eyaki eyaki na septembre na lobi te ba comprendre te vivre nango loko ba comprendre te ke o bazo kangsala na mutu moko ya maladi li dofolo na nkolo c'est ça ba lukaki litago ekoya ya waya litago na place béton bilo musu pona ninga obetela yo te nga madame comme ça ebisanga bia papa lekinga na matago Voilà ma motte. Te, kokota makambo mwasa mutu adi. Te mona motte ino bien. Ole kieko. Ole kie. Opona, lo kwa yo zana ngo. Na leka kope To misiki mata ku bisimi ba. Oh pasteur ne. Je mystique filmer biso. Maman ka fati mo nga vrai mutu abuzoba. Naebi, na sala tuna zongi so mais rien. Oso beba. Composition kakande. Na kamwa ke. Olebo me manga na telema, bokena na boloko bo gagner nini. Elo wane baby so mtu. Te, maman. Eza lokola mutu amasanga. Boke ko bwa kaina bral mato na brako. Bobikisie. Asepeli. Bobomi ende. Bobomi. Eza lokola neto kotinga place malade mutu ekola kate ekoli. Buzobologie en désordre. Tata pambola biso. Daddy. Maman. Tozo mona na internet. Bala esengo saramaki ya leki na grâce temo mais kaka biso bato tokendaki ko sepelisa leki na baninga na ye kaka place mbuma mabe e botami. Tokopesa maniki de John raison na makambo alobaki qu'il fallait pas grâce à inviter bato na feti to likamnini est-ce
que ndenge yo bali boy na mokoloto soki oza na problème na mambote est-ce qu'il fallait koya il faut kaka oya ko relater yango sur internet na réseaux sociaux oza na vie privée te bientôt toujours fêter une année de mariage. On appelle ça trouble. Tu mets la distraction trouble fais ça trouble. Ah, libala. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. Bande ko bolimisa tozana kati hotel moye vwe mata makase ezate. Po eloko wana soki na lobi yango na voix assez, ba famille musu basaka nini? Ba sepela kate. Po bango ba lobi ne trouble ni maitaka biso mafuta. Et puis trouble pe yango etiako na valeur. OK. Yango pesa nzamba la makambo. Ça slogan. Eza slogan. Ndenge mutu nyoso saka na slogan na ye. Okuta IDPS baza na slogan ya Viva. Ozolanda. Okuta honorable Francis Chibalabala. Ye bazo benga likofa changu. Logo na eza likofi. Nyata bango likofi. Likofi en désordre. Okukuta même na ba fondation bat bazo sela biso ba ONG partout bat baza na fondation na bango. Okukuta ba OLK baza na slogan na bango. Initiative plus OLK baza na slogan na bango. OK. C'est dit trouble ezalaka slogan ya pasteur lité ya kanda. C'est dit muto taba ne ko leka soka kanga bi wana di do follow na nkolo. Ate ye munene litaku mweko ya ezate. Wana bora 2020. Tozo kota nango. 2022. Voilà. Mutakala na nkole pe muki. Litaku ezwa. Il de follow ne makambo. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papole la ngo penza batu. Yebe surtout l'église. C'est bien moi. Il de follow na nkolo. Nako bete batolo lengo na papolo na nyati yo. Na ko esi yo. Okota hôpital. E bale kauki. Bambi seminene babimi. Yo kasiko eloko place siko etrouble ka bato. Vima na soko vima na. Pasuka soko pasuka oko sale loko te. Atala boloko. Oko sale loko te. Ozolanda. Na Rolanda dadi. Mama Kapashi. Mabala oyo tozomona lelo ewumeli tomi lobela teke bazangi ba problème. C'est ça. Ba problème ezali. Pe soki ba lobi ba betela yo okoloba bo betela kanga avante na bala pona nini. Na koloba mukuse mena koloba makambo eza très important. Otuninga question ya kitoko oyo ngamoko pe naza na kati ya libala. Si. Naza libanda te. Naza irresponsable te. Naza te motei oyo aza célibataire mazo pambola mabala. Je suis marié, zo permettre na pambola mabala. Si. Redi amisi bailo kanto félicitations tata pambolo. Libala o libala. Tuna sango. Mama, tuna sango basopela yonde masolo. Abaki siboyi. Bakulutu. Babala kala. Bayebinde makambo. Abaki siboyi. Ba parent. O ba bota kabiso. Bango bayebinde sekele. C'est-à-dire, ça peut être malamu mingi na mutu aninga bala. Atuna baboti na ye, atuna pe bakulutu. Si. Po ozwa biyano. Pourquoi batindi biso to tuna bakulutu to tuna pe baboti na biso? Li solo o bako betela yo, ndeko permettre yo sala choix. Tango ko sala choix, ndoko loba te. O bakulutu ba betelinga e bangisinga mo na kota na libala ezate. Natika la célibataire en vie. OK. Nengo baka sénateur en vie. Joseph Kabila Kabani. Il y a papa na na zo mono clarité hein. Au mona déjà.
Na esa ko na bela ni. Bon ma na comprendre. Et l'homme musu na lobesa na ngata na nzela. Ndati wana. Na lobi esa na ona sens. Ata mukete. Ozolanda. Na Hollande. Ezaka lolengi na ngako dédicacer mutu. Na comprendre. Na comprendre. Ngana boaka ka neti ni sala mabe, mais nazo boaka. Omoni na boaka ya papa chez Coco. Ba no sababi te. Oza impoli, mutabimisi oza irreconnaissant te. Eza façon na ngaya ko boaka la papa chez Coco. Omoni na vie na mama kapache. Na ko tikala ko bosa na papa chez Coco te. Ata mukete. Aza témoignage pour nanga. Joe Mystique. Qui a place na kotika na kobosa na papa chez Coco te wala tanga mona ozongso ozongsa na nzela esa façon ya ngani na zabwe na ko bwaka papa dédicace na bandenge na lingeli na ko bwaka papa chez Coco ozonga mabe soko na kofi na ofinga papa zo comprendre ka ke mwana na nga mutu azobwaka ngape na ndenge na bango ya maladie ya mutu ngani na zabwe mo maladie ya mutu peso yebele zelo ya peme na mona ngo miliki nako kita pe mutu na bandi ko lia eza mutu tanga omona bonga lobi te azolia po abeli maladi ya mutu ye po na yezelo pe mazomona ngomi miliki ngala comprendre déjà nuna nanda kota sujet na bosana ki nazonga ozongisa nga kitoko ndozomona omoni ndako libala ekoko bongisa yo ekoki pe ko bongisa yo kapashi na teya mateya moko ana pana yo na lobi ete eloko ezokabola mabala ebelesa biloko ya mikie nde ezokabola mabala ebele oko remarke 2018 2019 2020 2021 ba jeune babali trop ebele nga moko na one na zabo na pesi combien de personnes posé à libala tala ba ken si akoli anuni tala taye ko bala nani apesi e posa ngai ozomona banda pito pale abaladi mais nga na bandika liti akanda tamuke na saini na bali félicitations mariage kitoko ken na madame na biso to na biso ne loko te ya bango te bango si bakati déjà prince ozolanda esi bakati prince kala bana bazana kati ozolanda eza mabala moko eza na ngo déjà kitoko ça conseil solide po ba wumeli déjà baboti bana mais balobi to kokisa mokano ya nzambe ken piana mutamala ya mutu tata pambulo collègue nanga mati ya mutu collègue nanga ya mutu suwe ya mwasi nyonso na vie mama kapashi dadi ozolanda lande eloko yo olanda dadi mwasi ata aza na mbongo ata aza na mapango ata aza na mituka soki aza na mobali te ezali susi ya mikolo na mikolo si bakosa te fumu mpaka ester molimo ne mpe mana kimia ozolanda papa kitoko bozwi na yo batela bongisa mpe bizaleli kala ye mama kitoko bozwi na yo batela bongisa bizaleli papa ozaka DJ ngai amarula ti ngai oyo ka DJ amarula ezaka nde yo ngai DJ amarula ende yo mama ya katanga na osala ba je pona zwa nini amarula ezaka nde yo DJ amarula oyo ngai mo pe na koma DJ Risel mo pa Abdul pona mona ko mixaka mo pe DJ Abdul mo DJ Risel ok mo pe Virus DJ Virus yo ne pe Virus na yo Virus oyo kaka ok c'est bien on s'appelle le roi de la forêt yo mo pe ka aigle te aigle te aigle
Yo peka aigle. Ah. Na comme un petit tigre. Dikaba tigre bet son dika hein. Na problème na mututé. Bango nyonso ba yebi ke wana maladie ya mutu. Ba yebi. Ba yebi. Fallait yebi. Ngaso kanisi mo sali perte. So potine linga banzo sali perte. Ezalo kwa banzo ibaye ko exciter nga ba vaccin li maladie ya mutu. Churambo mayebi. Te Dieu mystique to za pena bat. Biloko nga na lobaka. Ese muta normal ko lobango. Que jamais. Eza maladie ni. Ya mutu. Ozola na mama kapache. Non landa. Tozana matia ya libala na kati ya Bible. Tozana matia ya libala na kati ya banzembo. Ouais. Obali elenge batela libala. Makasi. C'est pour cela na lobaka ete yekola mobali na terre fiançailles. Ki fiançailles nde ezo permettre boyeba na malamu. Sikoyo na pesa yo secret ya biloko o ezo panza lelo mabala. Pe o ezo sala ete libala elanda. Soke bimi na nganda. Tozo yeba te kweli na nganda ya modeli nini. Na nganda lotoko, na nganda diamba, to na nganda whisky to ya bombe. Ba o tozo mone koti tourbe seke kweli na o ya bombe. Na pesa ba secret. Pesa secret papa. Libala eza eloko ya douceur. Balobi soki mama un vrai couple, véritable couple. Balobi soki mama aza ya ko mata. Papa Fosani akita. Soki papa aza ya ko kita, aza ya ko mata. Mama Fosani akita. Yango pe kitara papa. Ozomona yango na nde valeur ya libala. Na bakisa lisusu quelques secrets libala. Libala esimami lisu na biloko mibale. Nini dadi? Koyeba koloba merci na koyeba koloba pardon. Yaza wana ata balambeli ye kitoko. Ali atondi alobaka merci te. Mukoloba kolamba ka mabe. Abanti bilobela. Mais biloko ngo mungu abendenge ni. O biloko ajam no lambelinga. Bilobela e bandi. OK. Yebisa mama na douceur. Chérie lelo lambi yango ningo lambaka ngo te. Koloba te lelo lambi bien te. Lelo au salamour nanga été c'est pour cela on a boyaka yo mama lelo lambi ndengo lambaka te nini ezangaki oyoki pe moi raison na ye tala capable so na bina sala no bolingo je suis amoureux de Dieu. Ozulanda. C'est-à-dire libala ba memaka ngona ki végétarien te. Mama Kapache. Lelo za journaliste. Si. Ozolanda. Na Hollanda. Vie privée non akota raté. Mais na te na nzela na yo. Okoko za la journaliste. Oui. Okoko za la danseuse. Okoko za la chantre de l'Éternel, musicien chrétienne. Maman, Daddy. Soki mobali moko aye abalio officiellement. Ezana ba titre na mususu fwe kweya. Libala pesa na ba principe na qui général major. Qui général major. Kapachula. Et pas papa na mai. Oh général major Kapachula. Ezate. Okosi. Oh. Bon, ils dépendent de ba Joe hein. Dieu mususu alingi mwasi na ye ba titre na ye continuer pour zo sala lo kumu. OK. Mususu akoloba ekweya. Et continuer mais libanda et pas na été. Qui général major ya ko katela batumbala moko kata ngo libanda. Na ndako soko ye ko kata ozana grand gifle. Mibali bazali. Ndozo te. Ngozo mona nga loboko munene ekoko sala 2 ans et betité. Surtout mais soki oluki e beta. Oh. Mais madame bakina ko bimise sous libele. Na nyate moko ta libele koti na katibu. Bakite na hôpital. Mambo ta mona makamba. Tala Kapache ngaso na nyate o mbata na libele.
Maman, yo moko pena omona ke moko etikali mobima moko ekomi plan. Oh pasteur. Te nazo pesa exemple na lobite ke na ko beta. Provocation ce que l'équipe mingi, on est sorti nango sanini. Kapashi. Yo mona te bato wana ndenge ba nyoka mapa ki tsanga na podium. Okuba. Soki ba yaki 1 à 1. Meliwa. Place na ngana la gisoke. Poto ngai. Kapasho mutu te. Tika boy. Omoni biso bato bela malade mitu. Utika bituma nokite. Na nzelo bundi, na église bundi. Partout. Na séminaire bituma. Talaka bazala 7. Obi ko résister. Na bisa cho mystique na bité. Bité ya kuba. Obeta o. Ngana za, ngalo bango vérité. Ba castra ngai. Naza castra. Biso ba doit castra biso. Bon ça bon. Tout na ba médecin. Tout na ba médecin muto ba castrer azandenge nini. Donc quoi auto mona jour na zombie. Boko ma bon. Evima na kati. Kapage. Faut mona tolo na ngamuko mususko ko na bilambo te. Na la soka ta libéré moko. Jamais. Ça quand tu vas casser. O musalani nzambo pesa. O mboga neni na posa ko chande musala mais ni sala ngo pesa. Tu ka tolo sana o mikolo. Ozo comprendre. Obi ko sayo monte. Pakana mo mpe aloba poso changer musala mais na dega mboka. Non, bibaka ma beza kwa rancunier. Rancunier. Ah, comme ça appelle la poso tika. Et puis ngani na sabe maman, omoni loko ekomela nga na vie. Et tika linga histoire mobima. Chaque émission na bando zongela ngo gaga. OK. Omoni papa je kwa bimisa ngai. Comme oni na émission bando zanga te. Omoni pende ba boaka ngai. Histoire wana e bando zanga te na chaque émission. Soki pe likamusu ye na vie na ngai. E kanga milisusu. Naza Emma. Wana yimo place avant na lobi. Regretaka. Fala ina tika na ngai. Fala kina tika. C'est ça. Mwana ngo shaki be misa to bandela ka likambo wana. Bon. Soki na otote ana. Mon pena linga moi chwege. So na zwi na scène. Otiki yo va mta politique. Faut pas nous pas quand on yo monate mama livre nga kangisa nga munoko. Kangisa oko. Abi mwanu azoloba mingi. Ozo saka masabu. Sinon na palais royal. Na côté na palais royal ya Kingakat, na côté na palais royal ya Goma, na côté ya Bukavu. Kokate. Na côté oya côté na bino kuna na Gomeni. Na Ngaliema, na Jelem. Nye. Zoa, quel est maman Clémentine? Na bebongo ya boy na kolobelo mabe na likambu. Nini? Je suis l'homme de profit. Quand il n'y a pas de profit, tu te déplaces. Je déplace vite. Et je déplace les mots. Oui. Français collier. Bientôt tout ça l'émission pour en France. Tout ça là. Les lingala. Français, baneti souka. Toi aussi, tout ça, il m'a reçu à soyer. Il y a soyer dans le cocateur. Ah, c'est ma soyer. To. T'as la terre dans ma tribal. Ozola na mama kapash. Ah, tu as a mimi qui vedette. Na sepela kana mwana mwasi oyo Linda. Otali Linda modala sepelisa biso na maison mère. Ondimate ke Linda kovana na libala. Mangebi botu pe. Te. Tika. Kakola za mtakanda. Te so Linda za YouTubeuse metola la te. Mangaka Linda kakol. Te mama. Te wana mwasi. Yo so memela biso libala na internet yo leki Linda. C'est ça. Linda. Linda.
Linda azobina libumu ezokota. Maman, papa nani akaka Linda? Oui, ba millionnaire combien ba yana ba concert ya Wera. Ba koka Linda te. Si. Kakol blocage. Place ici koyo bandimaka mwasi ya soumission. Maman, daddy. Okobina lisusu na miso ya batu te fanda. Mwasa lobi, papa lobi. Natiki. Mwena chama kelele ezate. Lelo tozomona ba fille ebele, mwasi kitoko présentable bozo sepela na ye. O China ndako mumeli shimogi munene. Ozomona. Kopinde yo. Ba matea. Matea. Oh, chante matea. Continue. Non, lui, mais ça c'est quel genre? Des femelles. Ozolanda. Olanda daddy. Moi si mon melishimoki. Tozana ba témoignage belé. Simbanga mingi. Oh, c'est mauvais? Ben oui, ben non, c'est pas non. Azo ba dato kata be miso tozo bundane na. Mon beau-frère. Je m'excuse. Mon beau-frère, je m'excuse. Té. Apekisona bato mususu. Mena yote. Te beau-frère. Wana na kofuka mon beau-frère. Bof. Je m'excuse s'il vous plaît. Moi ce azali pamboli pona ngai. Ah boy, abi Dubaï bison balete. C'est votre chérie. Mais elle, la bénédiction pour moi. S'il vous plaît, papa, on l'aime sec. Pole, papa. Pole, papa. Assez colonie. Non, le bâté. Au bon, je vais ma case invisible. Il y a un aka daddy. 50 wana mona papa pesinga mozo bibi misaka loko yumto piengai. Ezalaga ya yote. Maman Kapache. Théa daddy prêche. Namona mwasi ya libala. Collègue ya mobala zobenga mobala lobi yaka. Ochaka tembe. Yakotala. OK. Ezana basi ebelo zomone abimi akangi liputa. Alati libaya ya ba mama. Sengla mukeza na kati kupeza na kati. Okay. Alinga kangwa ke na kotika ngwe pa ya muninga na ye. Boîtier wo. Moi sois marié. Na mobali na yo moko propreté. Ponga na ebisa mambote bona lobi mama omoni na bali yo. Ngai moko na ko permettre que ndenge na lingelo latela. OK. Soki olati jipa mukuse mini coupé tozana ngai. Wana ça va. Eza posa motema na ngai. OK. Na alliance na yo, mener l'atelier sexy, ba yuma, ba comprendre que nazo bikedi te. Nazo pena fanta, champagne, bombo sifflé. Beta nga pona nu ba beta nga ite. Soa ngami. Ngaso ko pexiza lo tini nga ite. Ngande siko na sabo biso batamala mito za kaneni dadi beta kanga awa mingi wana na sai wana tiki uza raison tuzai na grand frère nso moyepe ya mwa muto azaika na radio na ye yeso ko sepeli na nzembo ya oyoka vana no kaka kimia soko ebisi grand frère maita mwa muki esila kiti mama tinasi tala maladi ezali ozomona Ozomona Makapache. C'est-à-dire moi ça libala za moi ça ba principe. Oui. Okoko za la jeune na 18 ans, na 19 ans, na 20 ans, na 30 ans, ceux qui ba bali yo au changer rythme, ouais. Oko tambola lokola batu nyonso te. Si. Oko lia lokola batu nyonso te. Oko vivre lokola batu nyonso te. Batu bazokoka ba principe te. Aza star. Et l'autre sali ozwa liba les années.
loba na nzambe merci vie na ngai ya ki star ezalaki bénédiction pour na ngai epambolinga na libala vie na ngai ya ki danseuse epambolinga na libala vie na ngai ya ki danseuse ememinga poto epesinga libala malonga natia siko nyonso na se mama Kapash Daddy nazwa ba problème ebele na batu likola bilamba oyo pona botema na famille pauvre soki nazalaki na famille riche to lelo o musala o epambolinga yi d'office fona tikango pona ko linga te parce que omoni musala oyo nazo lukande moyen de vivre nazo lukande mbongo soki mbongo ye lelo na kotika yango mais na kotala température soki singi to changer formule to bima na mwa ba makambo ba to kasalo ko branki to sani to bimi oza Kapash oza Kapashula momo oza yo moko tango komi na molongani mama Kapash na komi na patron patron Kapashula c'est moi non ozolanda mama esalaka kitoko makasi topesa bandeko na biso basi conseil etamboli papa dadi etamboli eza mabe etamboli eza salite muto ya bali yo même musicien na biso ya mboka fali pour badikap la merveille azoloba boye mosapelata alliance ekangala loketo bwe alobi yango na ninga ki mukolo ezalaka boye na expliquer yo ekangeli nzoto na yonde bwe omoni place na tielo boko mutu mususu akoko ya koleka awa te bwe ekangi awa bwe ekomi ya yo moko personnel privé mama na démontre ta mo muke bande na biso basi ba comprendre peut-être bazo comprendre te ozalaka na muninga na yo moko ya journaliste ozalaki na muninga na yo moko ya comédien ozalaki na muninga na yo moko ya musicien soit ba pire vie na yo ba pire vie faut ba comprendre que leki na biso akoma ya batu mama Kapash yo kana ebisa yo likambu nyonso mutazo sala ngo consciemment ebomaka mabe que ça soit qui mbongo na yo oza na ngoza grand star soko ebi ke petit to na bana ko beta na ye jo moko abala ye mon frère ma sœur tika tika ndeko na ngai atelelo so mimona nzoto makasi so mimona za complet mwasi oyo babali na mbongo ba mekaka eli susu mungu a te mama Kapash Daddy omoni naza boye soko bimi na ngai inconsciemment oyebi ke ndenge dadi aza boye dadi abala collègue na ngai muninga na nga mwasi ana kati ya ndako soko bimi na nga kaka ndenge toza boye soko ndimi obana ko coucher na ngai Kapash zomi lakela mabe yo moko saka bongo biloko pe belena lobaka na salelaka te ese na okoka yo za no sérieux yo pena kotanda na longola ha mama to clôturer tata pambola yo libala eza vaste mais to continuer à Nicolas Zoya to yela dadi otei pena kitoko est-ce que moi si ya libala pona ba na moko akoki pe ko vzala na baninga na yeba beta kama solo ya mobali na ye est-ce que mobali ya libala ko komela pe commerce ya mariage yango na uti koyebisa yo boye na lobi ba camarade ba pire vie ba yaya faut bango ba comprendre yo moko posa nini o comprendre moi si ya libala yo moko faut kanga tangu na yo o kanga ndaku no kanga masonde ba lobete moi sa mayele atonga kanda kuna ya bomba ka pe mobali na ye ozomona moi sa koko za la polo te bilobela te koloba no mingi Kapashula ya libanda na musala na œuvre na yo ata mobala za polo bomba ye lobaka ye bonga madame ayebi te ke bilobela makasi metanda bomba kayo ozolanda ayebi ke ninga ke koloba bongo quelque chose ekota c'est ça ba camarade faut ko tika bango mwa moke est-ce que tant yo bali ba camarade ba sepeli c'est ça. Et puis Tio Bali, ba camarade ba yebi ke na kati na biso mutu mabe ezande yo.
yo kokai kobala te mais ti obala ezolekela bango eza grâce eza ngolu ndenge tolobaka ete tobotama mokolo moko te. Ok. Ah, dado te. Na famille na ngai. Bato ebele ba ya na nga o bazoki chance ko tanga bane ko mona nga lokola zoba. Mutu ezo sala te. Mais na tamo kwa muke ba ya ba kamo ba bi leki akomi na kombo na mboka. Leki aliena mama Olive Lembe Kabila. Leki azo kotena na ba konzi. Leki olelu abali officiellement. Na toke na ba sala kitoko na ba jardin botanique ezo leki la ba grand frère. Eza ngolu, eza grâce, eza classe na yote, eza betide na yote. Betide c'est bien, et yaka pona ko sunga biso, mais keba nzamba zali. Amen. Yango na yebise koma kapashi, ti kaba sekali do folo na yo. Mais loba na nzambe merci lokola litako ekwe yi te. Amen. De l'opena. Mama kapashi na bakiselo lisese moko. Loba na zanga ingai. Na zanga ingai. Baki selanga isu moko na zanga ingai. Na zanga ingai. Bande ko bozo tela biso na Kapage télévision ba abonné na biso boloba na zanga ingai. Elaisini. Omoni ngai ngai. Na anniversaire na yo beta e kara. Ndengo mesana ko beta e kara landa. Yo mto. Te na ko na place na. Na mariage na yo. Oboyo lobi biloko wane lamba ma te. Muninga malamu. Ngai na mbetu ya hôpital boyela ngata mwa ngai ebongisa ngata lolemo yango na lobaka naza ngai na lobaki mikolo na kotia na masese penze so pour mutu fièvre mutu ya beli makasi mutu ameli bakisi mingi mutu anyokwami na maladi eloko soulageaka ye eza ngai o soulager penza. Tata Pambola yo. Merci na Papi Bunzi. Joyeux anniversaire na Papi Bunzi. Merci na bandeko nyonso Lubumbashi na Katanga. Merci na Maître Dani Mushota. Papa Banebele tala ninga loger biso. Porte-monnaie Soleil Nzambe Apambola. Mama Kapage. Okolobani pona Papa Dani Mushota. Nzambe Apambola Mushota makasi. Denga yambi biso équipe complet. Biso makasi tozolia. C'est-à-dire andimia zwana e place ya mboka mobimba. Alors bimboke boya ko tchaka ka mwa enveloppe mais tika na yamba bino. Aza vraiment te. Soka yena Kinshasa to ko voter pays. 2023 tozana. 2023 tozana ye mais to ko soutenir yena ndenge ya koto. Na ndenge ya. Tozotala bat na biso Tozotala ko. Mutu so ya tozotala mutu ya lo yengete. Ngape mute. Tozotala. Tozotala. Nzamba sunga to kutana trésor putu. Na yoka jafa na koto. Putu Trésor pena mwana chango azomona ngai te. C'est ça. Putu. Putu trésor. Biso na njili tozo prendre la trésor putu. Papa beta kaka nzamba ko sunga. Na luka numéro na. Ngana longola putu trésor moi liandi. Na terrain. Tena lobité ya ebele. Moko kaka. Ninga zale kaka botini zo soit abeni ngai. OK. Mutakala na nkolo yaka. Osebisi ndete kana terrain wana ya Sainte-Thérèse. Na sima station terrain munene. OK. Ya kanisa ngai. C'est ça. Ndeko na yo mwana mabele mwana chango. Biso na ko betele kama boko na tete bieko simba. Na ba terrasse Wambanza, na ba terrasse Ademi, na ba terrasse Saint-Paul. Tezo mputo ebi makambo na zoloba. To monnaie. Tous les terrains où ils ont njili terrain Bouddha ngana zala wana na trésor mputu. OK. Nzamba Pambola yo papa. Apambola bandeko nyonso bozawa na kati ya Katanga na Lubumbashi. Apambola ba onyoso ba yambi biso bia ba limite ba komo na bango etangama. Merci na maison qui t'aime si Pablo Kitambala. Merci na tous les amis des pasteurs Liti Akanda bisika nyonso bizomi bino ya Nzambe tata Pambola bino papi Bunzi papa français ba joyeux anniversaire na yo mama Kapashi Nzambe tata apamolo pona libala eza vaste eza moulayi mais na ko se plateau continue prochainement. Merci Daddy. Merci Joe Mystique, merci na Onyos Balandi biso. Merci na ba famille na biso oyo boza tango isokotu na boni santé, boni boza bien en tout cas. Merci na bato nyonso bazolanda biso. Tokutani prochainement, ba bonne fête, ba joyeux Noël, tout ce qui est 200K. Quand la tête au benta 1 million et au salaire biso vraiment bien, bota la ba émission na biso, tous en mois détente, mettons tozon à tout clôturer biso tout tika la temps vidité, ya on to sala musala ka koto. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Merci. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Your tracks today. Yes.
pesa katika pesa TV. Katika pesa TV. Katika pesa TV. Katika pesa TV. Abonnez-vous pour la cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, Neko Kobanga Bangate oh. Service traiteur katika pesa eko pesa masolo. Mutema leo some, ba pesa asolo la tabie. Soko kutani na ye, kozala deside. Katika pesa na pesa yo nini ye. Katika pesa motema malamu. Katika pesa Madame katika pesa mère boss. Juliette te valide, yes. Katika pesa TV. Katika pesa TV. Katika pesa TV. Katika pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef katika pesa. États-Unis mobimba valida. Yuna Nyoboya. Madame katika pesa motema malamu ruta ya